c'est une personne oyaza candidat député na commune ya Bumbu, député provincial na commune ya Bumbu. Lui c'est qui? Il s'appelle le pasteur Wamba Mukwaka Wenceslas. Aza pasteur, c'est un homme de Dieu au hasard intègre. C'est un homme de Dieu au casier judiciaire nae exact très bien. C'est un homme de Dieu au ayebi ko fanda na bato. Avant que a postulé ayeba kana ko fanda na bato. Tu peux imaginer qu'il a venu na ba pesa ekombo nani. Nani wana? Ba pesa ekombo nzamba pambola. Papa motema malamu. Pour dire que lui il bénit tout le monde à ses côtés. Awa nazo benda matoi ya ba mama ba kosa makamingi za ba mama. Ba mama ba kosa maka trop po ba pesi boye ba yeko tiela ye mwasa ni zwaka mapa ba zumwa nini ba pesi boye nzoka to ba pesi ofo la sur 5 ans po mona ba se mususu. Mutu na leka pesi sani ya ozela ka mapa akena ye akeko sala mbongo na ye. Kokende ko palangana te. Mutu akosa yote na ye poto sukisa lokuta. Bakosi bana bumbu mingi, bakosi peuple congolais mingi. Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo démocratique, République démocratique du Congo, Mbote na bilonyo so balandia info plus acheter officiel TV ezangai humble servante na bino gode bula matinde nazale longai mokote nazana concert na ngai on a bengaka cher collègue na ngai oye moko a se présenter. Bonjour ma sœur. Bonjour, j'ai de la Colombe. Pour se présenter. Kombo langai Edith Ezine nazali moko ya ba journaliste. Awa na chaîne bino bomesana kolanda tangos. OK. Lelo toye to loba parce que to moni moi bato belé pe bazo loba. Biso pe tant que ba journaliste il faut ka to loba on est obligé ata to betiango kara ata to sendeni tant que to ça ba congolais ou ba congolaise to ça obligé ya koloba parce que to ça na moment moko eza un peu crucial na kati ya pays na biso. Oyo tout le monde en parle mutu nyonso mwana muke mukolo nyonso azolo belango eza moment oyo tozo préparer ba élection na biso na kati ya République démocratique du Congo le 20 décembre et tozolo belanano ba campagne oyo ba candidat bazo sala nde tomona bango tomoni ba badge ba banderole ba affiche ba polo ba nini ba nzembo ba carnaval ezo salema. Et c'est ça ce que yango tolingi to lobelango un peu le total sa mwana Congo afungula mayele ayeba nani ako voter, pourquoi azo voter et azo voter pour que lobby azala nani nini ekokomela ye après vote na ye. Yango nde eloko pe lelo to sepeli to lobela yango awa Edith Ezine so koza na maloba bakisa sur sujet wana. Merci GD pour la maloba. En tout cas to obeta sete mingi pona ba campagne oyo ezo salema po ba déjà makambo ebandi train déjà ekoti na kat na rai mo ezo nga susima ezati campagne ebandi banzembo donc ba polo ba fiche eza déjà na ba balabala tozomona kasto ebate to ko voter nani oesengi to voter pour ba candidat baza tellement ebele pe ba propagande ezo salema na ndenge mutu la mutu azo sala campagne propagande na ndenge na tellement ki baza ebele jeli to ebate to voter nani Vraiment to sa nani openza to kopona po bango pe baleke ebele ndeka to ba biloko ebele na wenzi kita mutu la mutu apona tomate ya malonga to tomate ya bipola po campagne ya ka somo jeli. Vraiment eza somo ona ndaki comédien moko alobimba liboso amona ba élection ya boye propagande ya boye ba candidat ya boye muto afanda na lupango wa famille akeko postuler muto aza sans position akeko postuler parce que tout le monde alingi ka kota politique. Pourquoi il y a pas d'autre travail?
candidat député azozanga mbonga papier mouchoir. Vraiment. Imagine. Candidat député azozanga mbonga méga. Imagine. Sikoyo. Ok, kuna tant ba orozwa ngobwe pa ba mbongo yo rozwa au lieu o accomplir ba promesse o yo zo promettre ba tout o bando ça no ba besoin non parce que yo moko za na galère. Alors c'est ça c'est que eloko tolingi le to le bela na peuple congolais mobimba, il faut vraiment ko fungola misu na degré ya suka. To fungola na biso misu bien sûr mais il faut ko fungola misu na degré ya suka penza na bo moto akati spirituellement, physiquement, moralement, financièrement nyonso to fungolela ngo misu. Parce que ceux qui to sali ba choix ya mabe ezaka biso nde to lela ndenge to yebi to lela ka déjà parce que ba o to moni bango ba ye ezaka ba o ba yaka na ba 2006 na ba 2011 na ba 2018 ba ye lisusu est-ce que politique ngo ezaka pona bango quand même bilongi nde to mona ba okuta to photo te po ba obimala bango po baza ba place eza réservé pona bango même bilongi ngo ba ozo parce que ba o ba esika. Est-ce que place na bango kuna vraiment ezali? C'est ça ce qu'on veut dire na bana ya Kinshasa to fungula na misu na point wana bana RDC to fungula misu na point wana avec des polos avec de 5000 francs c'est bon on peut prendre ça tu manges mais tu donnes à quelqu'un vie na imobimbe bongi yo tikalika kozolela parce que on dit ma ki 5000 francs des fois ayebo epenza asali meeting na ya sisi o te na bombela ki bino jité garder jinao kende kaka o accomplir makambo yo promettre biso ba ozwa mayele j'ai d'ailleurs pensé sûr que pende ba oboya c'est ça quand de la fin de l'année ba ozela susu ba ozela losi candidat mosusu akoya boy ayena histoire que nonga na ye nanga na mbongo te na eka na ebisa bino to sa te soki bosisi boy bino mo botomboki ata jité ata transporte faiblesse ya peuple congolais za wana yango so mona ba osakana na biso mais sans plus tarder toke vraiment na sujet na biso to fandela kilelo on veut parler d'une personne oyo aza mutu oyo donc ngana bandai ko s'attendre bandakala ke asala ta yango pour que apesa bandeko bazandinga ndinga na ye chance. C'est une personne oyaza candidat député na commune ya Bumbu, député provincial na commune ya Bumbu. Lui c'est qui? Il s'appelle le pasteur Wamba Mukwaka Wenceslas. Aza pasteur, c'est un homme de Dieu au Aza intègre. C'est un homme de Dieu au casier judiciaire nae eza très bien. C'est un homme de Dieu au ayebi ko fanda na bato. Avant que a postulé ayeba kana ko fanda na bato. Tu peux imaginer qu'il na venu na yeba pesa ekombonana. Nani wana? Ba pesa ekombonzamba pambola. Papa motema malamu. Pour dire que lui il bénit tout le monde à ses côtés. Il bénit tout le monde à ses côtés. Si ko papa ya bongo tango apusani pembeni na bino bana ya Bumbu. Ayebisi bino alobi bo pesa ye chance et que akende kolobela bino na assemblée provinciale ya Kinshasa parce que commune ya Bumbu c'est une commune reculée na kati ya ville province ya Kinshasa. Wana na marché ba monter en tout cas bana Bumbu bolimbisanga na fingi commune na bino te mais je dis seulement la vérité. Eza commune où eza reculeux mais c'est l'une des communes où eza populaire, c'est l'une des communes où eza na bato belé na kati to monde ba on le ba comment rouler la ba jeep bana Bumbu de ba pesa bango chance wana aye na Bumbu akosi kosi bino abwaki mo mabanga quelque part akosi kosi no ba 5000 bo pesi voir afanda ane na Bumbu ta fanda na Gomba afanda na Mofleri afanda na Limete voilà un peu ba place auto linga to talisa bana ya RDC. Bo vote muto boyebi. Bo vote muto boyebi ke ndaku na bango yango nde toloba na président lelo ke Fati so asali mabe to ke limité. To ke pa ma Mart to vote muto o ya yebi. Je pense que bana Bumbu nyonso ba yeba pasteur Wamba Mukwaka Wenceslas. O yaza candidat na bango. En plus, numéro neza très simple. C'est un numéro ou même un bébé à maternelle. Mon numéro combien m'a dit? Numéro 1. Voilà. Numéro 1, numéro facile. Oh, attends, vous en doute. Attends, que tu côté, on a la irne no kangi miss. K1. En tout cas, bana Bumbu. Tout oyo ba ko sabinote. Boko samate. Ba yaka boy. Oyebinda kuna bangote. Comme soit quitter Bumbu, ça fait au moins 30 ans, 35 ans. Ayebi souffrance, oh, il souffra kunate. Moyen de transport passe. Nzela kutu to betel solo te. Social la Bumbu kutu mao. C'est comme mutabongo ya yebi passe na binote. Bo souffra na été.
aye akosi bino na ba 2000 francs lokola pe toza na biso ba fin de l'année moi soso ceux qui a 8 pour ya 8 kilos oui pour combien wana babenga nini aye akosi bino moi ça comme loso pesier voix akene na gombe OK be téléporte to portail de ba brigadier ba bois cabine libanda cette année en tout cas to pe sa chance na papa na biso yaya na biso leki na biso koko na biso ndeko na biso pasteur Wamba Mukwaka Westlas. C'est lui oyo aza papa oyo aza motema malamu kofanda pembeni na ye nanu na boye azwi na ye lokote aza nanu bien na bato bongo soki azwi kuna est-ce que boye bisano nga ba obino bo vota bango na komi na bumbu na ba élection passée bosi bo mona ata motion moko na assemblée provinciale ya Kinshasa na kombo ya bumbu député moko ya komi na bumbu asi atelema alobela kombo ya bumbu je ne pense pas. Mais avec le pasteur Wamba Mukwaka, aza na volonté wana. Ce qui a telemi boy, ya ki assemblée provinciale te pour na ko banda ko beta ba masolo, ya bando beta ne ka lisolo bumbu na monoko na ye. Bo mati bo kiti bo limbo sala boy bumbu pe. Bo limbo ke ne bo te to ke to bon sanzila mo na gombe kuna parce que kuna de ba cortège le kaka bumbu pe. Donc to ke na boy to sa bumbu pe c'est ça son travail o ya lingi ake ko salela ngona bumbu parce que bumbu mai ezaka pasi courant n'en parlons pas parce que courant ezana nkutu ya bumbu te za ya Kinshasa mobimba ya Congo mobimba bongo nzela olobani bato bazala wana avant pour balobela bumbu balobate. Alors c'est pour cela le pasteur Wamba Mukwaka a eu l'idée que non, c'est même pas lui qui a eu l'idée. Et Zaka bala bumba te papa yo loba bien. Qui est lobela biso kuna. Eno lobela biso kuna. Voilà un peu un homme de Dieu oyo alingi asala musala na ye na nzela ya kosunga batu. C'est pas seulement pour prier abondela pour la batu milimo mabekita, mais il faut lobela pe batu pour que batu bazwa social ya bien, batu bazala bien. Oye na bumbu be 2h du matin kiti na re otamboli indo koti na lupango na. Mais avec les autres obo votati lelo bumbu 1h, 2h, 23h, 20h ba oboto la ba dépouiller yo tout boyo telemi ozotala nani akolobela nani akosambela. En tout cas bana bumbu to fungola misu tour oyo to voter numéro 1. C'est un numéro qui est facile. Numéro eza na bopete nyonso. OK na yo komitungisa te ko bana raisonner combien te 1 moto wa yambo 1 on attend tato kangi miss na numéro 1 on vote na yo très bien ande yo kutu papa muté malam azana l'homme de Dieu amo sen na nzambi kande nga tambola selon la crainte de l'Éternel. Boizad, bon, to solo là, est-ce que penza ozamuté à makasi? Je ne pense pas. En tout cas, bana bumbu cette fois-ci cette année to kosamate. Tala nani oyo ko voter, mais biso to sengi na bino to voter papa na biso Wamba Mukwaba Westlas. En tout cas to voter to yebie malamu to lia kanai na tanga pasi to za kanai na tanga bisengo to za la kanai et bon siko soki lobi akei na ensemble professeur pour ko sambela biso bon moi te ke zaka abonné à commune na bombo. En tout cas to voter numéro 1 o bébé ako voter ako kanga yango na mutu panza sango mwana bumbu panza sango tambwisa sango la ba quartier nyonso ya commune ya bumbu candidat zaka moko pasteur na biso Westlas. Oyebi ke balobaka ndako olalaka te oyeba place etangati. Mais pasteur Wamba afanda na bumbu. Donc ayebi ba maduso bumbu nyonso. Bato bo vota wana bafanda na bumbu te. Bayebi na bango maduso bumbu te. Yango baloba garde malade nda yeba état ya malade à chaque temps. Oui. Yo ozalelo zana malade oye kotale na hôpital otale otiki ya omela potopoto zongo kina lisolo te na tiki kuta omela potopoto moyebi eta na etende échanger ki na butu na tongo akufi mena tika ki omela potopoto c'est le garde malade ndako yeba ke non tango mela potopoto ana après asanzaki de peme komaki bwetinda akufi. Donc ba obile bo votaka na bazalo kwa bato ba yo otala mutu na hôpital akei mais papa Wamba azalo kwa garde malade ana bumbu. Ceux qui vont voter à Ozalaka, parce qu'il est là, il était déjà là. Ça, il y a Bumbu, il y a Tongo.
aye bumbu o na midi o na pokwa o na nite aza ya bumbu ya tongo. Son église aussi est là, sa base aussi est là. Vous voyez que si vous payez chance wana Pasteur Wamba akozala mutu oyo akokonsa la bino mabete parce que abandoyo kabino soni. Soka linga sala batala bona obimela wapi ndila na oleka. Okimela na wapi famille nizawana. Il est là. C'est ça ce qu'on vous demande bana bombo numéro 1 des numéro o eza facile, numéro 1 des numéro o tiango na mutu, numéro 1 des numéro o ekopesa yo chance o yo kolobelango. Edith ezine tolobi maloba ya suka poto chité. Nga lonsenga kana bana bombo. Na o martelé kana bana commune ya bombo. Bo panza sango. Na ba quartier nyonso ya commune ya bombo candidat azaka ka moko Pasteur Wamba Westlas. Ozalozala kana fait na suka mboka ya bombo candidat azaka moko na numéro ne simple numéro 1. Votez Pasteur Westlas pour que Bumbu la biso échanger pour que Bumbu ekoma pe di commune moko reconnu na ndenge moko ya malamu insécurité et si la passe ya courant ya mayanzila et si la soko pesi chance na Pasteur Wamba Westlas ko azaka ka numéro 1. Voilà. Pasteur Wamba Westlas azaka numéro 1. Mwana ya Bumbu kanga na oka numéro 1. Ata komba Wambe ko compliqué yo. Ata nini yeba noka ke so ke na urne le 20 numéro kaka 1. Voilà un peu eloko tolinga itoloba yango wana tokomi na suka pona ko interpeller un peu peuple congolais tout oyo to lelo tolobeli Pasteur Wamba Mukwaka on sait que to lobela pe ba misusu ebele ya ba commune mususu oyo pe tokoluka ke bana ya ba commune wana ba pesa bango pe chance parce que on en a marre na bato oyo to votaki bango liboso. Je pense que mutu nyonso aza conscient na eloko na oloba et baza pe bato basila na bango soni il revient encore bazo revenir lisusu avec le même discours ya lokuta lisusu pona convaincre bato bango déjà baza ba vraiment peuple congolais fungula misu yebana na opesa ye voix na yo yeba nani oyo kopesa ye voix na yo parce que voix ka moko to mone komisa mutu gouverneur lelo comme mutu mbongo voilà un peu to comme na suka. Merci na mon réalisateur, merci l'équipe mobimba ya technique ya Info Plus HD officiel TV. Je pense que à la prochaine tokuta na isu awa na bandeko mususu pona robeta isu masolo mususu ya propagande ya ba élection ndenge ezolekana. Ciao. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs